ezala mutu mo na kata salle awa abi ezala mutu moko cela veut dire mutu moko azana $300 ezala mutu mususu non voyez comme si prophétie wa délire ça nzamba loba abungo te nzamba loba ndeni laksa délire sne nzamba loba nzamba loba abungo te edingo benanda za bongo prophète benzo sambeli akoyi na bongo lise mutema na bongo lise mutema prophète blanche na bongo lise mutema bongo c'est dingo mutema na bongo lise mutema mais na bike loko ba beta baba vient nga ba comprendre que biloko na ke nganda et que mupanzi ce que beza nini Francis tanto Denis Lesi ba professeur bo beta et que bo beta mi pa et que nganda voilà te tala ta réveil pasteur Mike Kalamba yakangaki photo na ngomba pasteur Moïse Mbi azaki na la retraite na ngomba ba image neza susu basambela sulta ça sambela mingit akoma kase azande scosir azasi na nini qu'est-ce que c'est par rapport à yebi la spiritualité kasi eta bango nyonso tout non ça ça bango nyonso Congo eza ko pola Congo poli malembe prophète s'il vous plaît sikolo ngolo banini Francis tanto na Denis Lesi bazaba avec critique photo na ko examiner ngo eza bilo mobo de lesa obeta mikolo Joël obeta mikolo ba bilo kwa ne kende libanda obengi mutu ozana hotel boye likambu boye nini boye rien papa tala na kata ndako pasteur na bino oyo boyebi azarami na succès landela ye mingi o remarquer sambela soutien nde boyebaka pasteur azaka tour à liboso aza subongote mais au moins on a toujours une actualité tumba na pesi prophète de Lesi mbote déjà là où tu connais un message là prophète Denis Lesi bosola na tu as un message dans les là tika mambo tambola na molimo ya nzambe so za likamo eza bien te na maître spirituel prophète non lo osala nini na tambolaka na molimo ya nzambe na za maître spirituel soki na biso ndoki ayeba muninga ne ndoki Yesu abi oyo esalami awa pana bino boyebisa ngo bato te na ebisio yebango lelo tous les prophéties ozomona tout le temps mais majorité ba prophéties ozomona eza publié na télévision et ça va faux. Toi tu as prophétie de laisser à côté musique. Atia bloco ana. Atia bloco ana. Aya musique na moi que joue ana zoyemba. Atia musique. Aya musique. Atia prophétie. Atia prophétie. Et quand prophétique a nini bloco obete ça un moté. Papa, na sakola na loba yango mettre na sakola yango soki général des fois bongo muté maté à côté 2022 T. Vrai faux. Mbana nga bazana ba hôtel émission. Vrai faux. Congolais o baza ba jeune temps là ba obima ba lelo o ya telema aloba mabe pour na général des phares. Général des phares traita bien na bango nyonso. Oyebi pourquoi? Est-ce que makambo na réseaux sociaux ezali? So mona ngona actualité ezali. Pona biso ke bino bokena ko so ba biloko zo ka ba ba lobby. Maintenant na ozo ba inspiration ça. À 75% au ba koti na kata showbiz et ça la général des phares. Il est bien. Au faux. 5 kaka, 5. 5 kaka, il y a vrai. Na Congo. Na Congo, il y a vrai. Révérend Marcelo, vrai. Pasteur Toms, vrai. Roger Baka, vrai. Landa bato na otangelo bien. Ope na tangi te ko tuna ngate pona tangi bango te. Toza da na nini? Na 3. Toke nani oyo kombo nani? Pasteur Harry Papa, vrai. Tokei, Natangelio, Papa Patrice Mboy Moussoko, Oba combatake mingi na Congo, vrai. 5. Mais Oto Batikali, ce qu'on peut balancer sur Jésus, c'est ce que Jésus a dans principe. Koyibelo kwa mutute, kotonga mute, kozwa mwasi ya mutute, kosa boete, mais le lo remarqué.
pasteur a divorcé na ina mwasi ok bala wana mariage piloni tandis que bible lobi moto akabwani na mwasi akoina ko bala te fois ya ti mwasi wana okufa siko lelo pasteur okabwani na mwasi oyo okyo bali wana tangu poko bakabwana wana obana tala bango nde basangana na bato ya mabe po bakezwa biloko pa na bango nga na ye na mission na ngeza koyebisa bato ki Yesu Masiya ayaka pona bato malamu te me pona bato mabe bakache ozobongola bongo mitema oui nakei oh papa nakendaka penza nakei tokutani papa Yesu alingi yo bon. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Et on a l'émission Nabino au Bolingaming. Et donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Nazope Sara Maramundenge Zalara. Pour nous, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe là, Sarabino, on a bêté la Rabino, Bamasolango, Nengenini, et c'est pas Sarana Mora Olo. Quand on a bougé, et c'est David Wembe, n'a commencé le terrain à Luka. Pour vous, David Wembe na Luka na source. Kinshasa ningana ki Luanda pe na minute za ko ningana mais na comprendre te bato ba benginga ba lukinga ba lobi David Wembe mwana mobali wana za na Luanda azongi déjà Luanda na sali par tous les moyens na luki na suite donc l'actualité nous oblige à beta les solo ya prophète Blanche Mbelsa mokilezo lo ba pona David Mbetema alinga ko tika actualité tele kanga boy batu bo bengi ngabo lobi David Wembe lukela biso prophète Blanche to sola na ye mambu tout obolobaki ba question nyonso obo posaki soka za rankine soka zo kosa bat na ba prophétie soki ye pa yenega na ba idéologie wana kaka luto eba prophète Blanche na lo ba shalom na lo ba bata de to na lo Shalom, prophète Blanche. Oui, shalom, papa David Wembe. Prophète bonne santé. Dès Nangolo Nzambe qui mezandi au mozo monaka. Nazundi mate ko na Luanda. Te nazada vraiment na Luanda. Vraiment papa David qui moi tanto pesaki pour na esengela qui quand même faut na respecter mémoire à maman o atsanga na mokili. Vraiment en tout cas ezalaki choquant parce que na ba archive na ngebele maman nanga abandaki kolandanga mingi na ba concert mais maman nanga comme le rôle camarade nanga donc to banda partager ba moment moko tellement ya bien donc azalaki deuxième moto na linga vraiment na mokili ko perdre mbala mo bongo to sali nyonso tout pour na maman abika mais et simba qui était vraiment molimo nepe maka toujours na kimia nde siko na mona ki ba lokola makambo eleki nzele zo continuer mama sa kufa tikinga mosali nzambe na continuer mission nde na zo continuer vraiment molimo mama nepe mana kimia mais ezana dossier munene ya ma o ya mama na bi ko yebi nango mais na lobela ngona suka dossier na bina ya munene na mama mais na lobela ngona suka prophète Blanc c'est pour la première fois au le kana plateau idéologie monde entier zotala yo balinga bayeba prophète Blanche azanani abimandenge nini akoma prophète ndenge nini. Ouais, merci vraiment papa David. Prophète Blanche aza domestique de Jésus-Christ point toujours spécial avec Jésus. Domestique de Jésus-Christ. Ngana domestique à Jésus. Na domestique tala boya suka wa suka ya palais royal izanenga. Donc naza prophète Blanche na évolué carrière nanga awa na Angola nzamba sala ebiso pe grâce to utika ande to te kozana kisasa to kendaki toujours ezalaki parce que to lingaki vraiment vision nzamba pesanga et naza na vision moko internationale naza je pense que na quatre album nanga na meke mpe moko bunda na moko yemba balangue belé pour na bandeko pe baza libanda et permettre bango bayoka bientôt Jésus revient en totalité nyo surtout vraiment nazo continuer ko évoluer donc prophète Blanche yeyo mwana musala nzambe mwana musala na bino mutu oyo bo lingaka vraiment yeyo kaka o naza oza prophète obandeka ngondeki nini ne sera ki okoma prophète na ndako ka mama expérience ma de verset banino comme prophète non naza vraiment
prophète ceux qui na lobi même ba matali kolo ba jouer la ngai diplôme la nga au mona naza prophète on naza consacré mon père spirituel a outi ko visiter nga ko m'appelle Kalamingi tawa donc naza vraiment prophète on naza consacré parce que e bandaka nga nanu oui au moni nzamba zo ebisa Jérémie na yebaki yo avant au kota même na liboma na yo au moni problème na ngezaka nzamba yebaka nga Papa David omoni nyoso tubiso to sale lo nzamba yebaka ekozalaka ngape na yebaka te ki un jour na kokutana na star amune le roi Papa David na yebaka te mais nzambe sa bongisa ka yango déjà ki un jour prophète Blanche akutana na Papa David ba kozala na émission ba kolobela makambo boy omoni do nazalaka déjà o nzamba ponaka ndeka na loba na émission naza o nzamba lobi naza mokili nazala te après nango ba yeko consacrer nga pa ya père na nga tanga yeko découvrir ba grâce alors nzamba yeko ebisa consacrer nga a consacrer ngai lelo naza prophète mais avant na koma prophète na le kaka déjà nazaka gagneur d'âme intercesseur na yo koma modérateur après kokoma modérateur na yeko longwa Congo Kinshasa na Angola donc na komi na Angola na bandisco ko évoluer mingi na carrière na nga musicale mais tant nazo ko évoluer la carrière musicale yo mo biso nzamba bengi ozana eloko ko sala souté koto musique koto yo ministère ezaki nga vraiment moi passi ti loko les aki etinda melo nzambe moya ça autre mais aité nzamba yo benga na komi ministre après nango nazo développer na makambo mibale wana nde nazo memango. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Naki Mukoko mokonzo mai wana boss nanga Naki Mukoko vezala zala na vidéo mbe ekosala bien mon vieux wa wing ntimba ve bokota kota masola balabala ekosala bien prophète toza ko évoluer malembe ote kozana Congo makambo oyo sali na Congo papa monikisi nga penza na ndimela kisi te kisi ya boule omoni bato bakolo bape pa David na kisi wana succès bato bakolo bape na kisi mais so olande otali te kisi te eza nde bulo na ye doneti nga nayebi bulo na nga eza ndeke lokola na linga musala na nga mingi nasala yango na responsabilité nyonso tout parce que musala epesa nga lipa yango wana musala esungaka ki tozala mpe baprophète Blanche yango wana ce qu'il faut nasala yango bien so esengi nalala pongi te fo nala pongi so esengi ke na gêne mpo na yango na gênaka na prière mpo na yango kisi te même na monde ya ténèbre bango mpe basaka na basacrifice biso sacrifice na biso eza prière nazwaka tala ngai prière ta mosu neti mpona koyebiso nauti na prière ya 1 mois bato balekisi le 1er janvier bato bafete yango ya esengo bambiance me ngai na fete yango na baprière mwana nga kotémoigner nasali 1 mois ya baprière na bakisi na silisi baprière nde na bandisi kokobima makambo mosusu kokufela mama après baprière après nango nde nabima papa nzamba apesa nga récite te okufeli mama ne sikolela mo tombola nzambe au fait Black bata Kinshasa bayambaki o ndenge nini ba activité nyonso oyo senga ko sana Kinshasa vraiment en tout cas na profiter kopesa ba artiste comédien tout ya Kinshasa modéro vie de loin kwinkwi bande konyo tout en tout cas bayamba ngai bien vraiment et puis elo na linga na fande la mo place elo ko sala ngai sengo batu mutu mo atuninga bi prophète Blanche azaka musicien ngola nde ba mesala ko ki la batu ba jaloux bango pe baza bato babetaki lisolo babia prophète Blanche lokwa buto sa succès na Kinshasa c'est ka yebi makambo te na yebi makambo te na comprendre que nazala na Angola mais na kanisaka bandeko na nga pe ya Kinshasa tozali na ba problème a bandeko musu bazali na Kinshasa ba comédien babelaki na oya te fona sa pa David ke naza na moi 10 000 soki $1 o nazo tinda na Kinshasa non na ozonta musu na lekisi na ndenge na nga na pesi mbote pa ba papa ari papa ta musu na bato na complément ta musu moi contribution na nga yango wana siko bandeko wana tong batali bamonaka ke prophète Blanche na profiter ko pesa matete bomoko mbote parce que matete bomoko ba contribuer makasi pour la prophète Blanche pour nani to liaka na bango to partageaka siko ezala ba belé lelo soka bimi kaka moi deux personnes ba ebika nzembo na ye alati maman ki orgueil akomba moko mapeka likolo a omona batu nyonso ba eloko te
On prend amo boudé batu. Ce qu'on a ce que spion na boudé batu a été. Donc na za o nzamba lobi na za. Donc na sala ki musala nga bien na bandeko. Action. Ouais, donc il salara pena ma casse, il salara pena bien. Donc il embouteillage et salama ya ma casse. Na satanda ki nelo ko anate. Donc na yo comprendre et baki singa lisusu moyen pe ya ko profiter ko pesa bandeko na nga tozo ko évoluer na Angola partout na poto tant bozo lia bokanisa bandeko bazala kisasa. Ebele bazo ko échouer na bamboka libana papa obi ki babenga rabiso o poto za cimetière ba musicien. Na yo comprendre poto za cimetière ba musicien pour ba musicien na bagina poto barrière ani na batuté ba comprendre ki bandeko ba kisasa ba négliger bango. Mais ngas qu'on a comprendre qu'il faut na za na bandeko wana. Ndé tant ba ki prophète Blanche ya. Papa, c'est normal, muto atinde lo mbumakisi. Abika na mbumakisi, waswa yo kisko ozoya. Donc c'est un peu ça, donc bayamba nga très bien nzamba pambola bango na linga ba mingi. Koleka bamboka no stu qui me penza savant de bayamba prophète Blanche. Prophète Blanche na ministre oyo comme si tozomona ministère ya prophétie yango de mtezo pesa maka. Yango de mtele sabino. Et yango pe mtezo créer bino ba problème. Bino tout bo lingaka boza ba prophète. Mutu to akomera prophète. Pourquoi? Et là la sepelo utolo ba mutu tout akomi. Ce qui ko koma eza ko benga mate parce que tozana ba benga mtu apena ba ponami. Tozana ba tusu ba benga bango tozana tusu ba pona bango. Mutu akomi prophète. Ce qui yende mutu akomi na sentiment na ye. Bon yo mi komi to ba na uto bisone bandela nga na komate ba msunde ba koma ponama ba msunde ba koma bon ebele ba koma pona nini parce que bible lobaki na tango asuka to komone bele ba ko bima ba koya na kombo na nga nabite nga sala ka ba événement na nga makamla nga musique mais nabite so si na ça des événements moko zo mona que prophète Blanche non eza ba titre moko oyo d'abord ezana nous koza boy tout le monde prophète tout le monde parce que na 5 ministères tout le monde la onan koza la moi la musala nzambe là ki boy ezaka titre te net le moment ba musora maréchal musée Laurent na musora benga o ngala na pasteur moi lobake ngala za songa mbeli c'est que beaucoup de mon kofi parce que pasteur tant comme na niveau ko garder ko zo ba titre tout comme na mutu na ye papa c'est ka bungi na ça le monde na lo ba mikolo ba tu ba landa ke loko to na temps sur ko ça ba to comme na temps réveil papa to comme na temps même moi na muke so ça les rera corriger yo ndenge bible lo ba ki na temps asuka kola ko sopa molimo na ye na bilenge mikolo basi mibali ba ko sakola to comme na temps autant ko le kana télévision so lo ba makambu c'est qu'il faut le ba makambu eza vrai ko lo ba lo kutate solo bi lo kutaka bat ba kangwana lo kutana papa David et loko monga na sepena émission parce que na lo bara toujours vérité naza prophète te pona yo betelanga maboko naza prophète po nzambe na linga na za prophète siko yo muto okomi prophète okomi félicitations na ko peso pena raison parce que ozana moi ba recherche belé parce que tout monde lelo oza pasteur akomi ko sakola aux attentes sur évangéliste atiki makambo ke évangéliste akomi ko sakola tout ça ils ont brillé muto abana nzambe tozana na 5 ministères docteur azali apôtre azali pasteur azali évangéliste prophète mutuna muta sa rôle na ye au cas que et comique nzambe lokola l'esprit de Dieu n'a pas de limite nzamba développer la likolo nde okoyi ko sala likamo ezaba intervention. Mais quand on a été basement offandi, évangéliste comme Dieu m'a dit pour pas ça offrande. Dieu m'a dit pour nara oh papa. Ba bloko na raton na TV na lo ba mo ba TV ba inanga prophète Blanche. Donc il est là ba zo koma. Ba koma ka nde ba koma. Mais salaire na bango ezali. Salaire na bango ezali vraiment. Salaire na bango ezali mais prophète Blanche. Bino na bino ba prophète. Bozon di mana te pourquoi? Boyoka na raté. Oh, ya solo. Il est le marmalo, pas na raison, il est le top 10. Moi je prophète. Bango na bango ba yoka na raté, bango na bango bandima na raté. Prophète Blanche, pourquoi? Voilà faut kuta na ba misusu ano tuna ba parce que ngai o bona part na nga la kolobani. Na part na nga
nandima ba grâce ba tunyo surtout mais muto yo na ninga mewana muto sama kambu bien comme ils sont dans zelate sama mu bien na ndima yo so prophète Denis le Sauto Loba na pesi prophète Denis Simbote déjà là où tu connais un message na prophète Denis Lessi bosola oh na tu as un message dans lelo na mi message na lelo te pour la mi message te ngamuna linga la bien na ngai na linga ke bingi na sambela quand même l'église na ye te bon tout ça ba nzambe ngaza na problème na ite yaza papa ngala mwana na koza na problème na ite mais ndeso ka bimia ke mabe wana fona zongisa ye abimara Denis Salekanaka alekanaka yo zongisa ye papa nasali ata moi quelques missions on a zongisa ye toujours na uto loba to komi na ta réveil prophète ba la yo ata bloko mi balé o sala ke Denis Salekana o yo zongisa ye eloko liboso sa ka lekana zana bongama pas Denis Les eloko liboso pas Denis Les alobi auti ko publier mikolo prophétie moko alobi ezala mutu moko na kata salle awa azana $300 landanga malamu ezala mutu moko na kata salle ona ofongola bino makambo ba fongola te faut bo féliciter nga bo finga te mais bo féliciter nga pour ba comprendre prophétie ndenge ezalaka ezala mutu moko na kata salle awa abi ezala mutu moko cela veut dire mutu moko azana $300 ezala mutu mususu non ouais comme sous prophétie wa Denis ça nzamba lo ba bungote nzamba lo ba ndeni laksa Denis ne nzamba lo nzamba lo ba bungote ezala mutu moko na kata salle awa nzambe tanga loba prophétie eza ainsi dit l'Éternel et s'accomplit son nzamba lobi likambo na ta esuki pona wana et qu'on devait te ezala mutu moko awa aza na $300 papa tozala papa David nazala bandeko mususu boza 5 na obetelo mo boelelo na nini faut na créer beza yo zwa $300 wana zwa $150 wana zwani kasi lo Denis sabeta ya mwana ti ta réveil bona misu me bo mona te bo matoi me bo sosolate problème nanga ba bomela nga vérité elo Denis sabeta ya mwana so abeta ki osko salité biloko bongo vie fois luka faut ba coacher neni ba betango bongo te Denis Les a beta ki prophétie mais ya ça wana ya prophétie te yo po yo coacher ye yo bo beta yo ya salité mais na bitenga betango ta caméra ta micro balader na nzela oye ba so prophète blesse sabetelo kwa bongo na beta ngote mais papa omoni ngani na aboye na tambola na molimo ya nzambe so eza likamo eza bien te na maître spirituel prophète non lo osaka nini na tambola kana molimo ya nzambe na za maître spirituel soki na biso ndoki ayeba muninga ne ndoki muta molimo pa yeba muninga ne muta molimo so za muta molimo omoni ke kote kuna mambo ekangama senga biso to bondela pona yo zonga na nzela pour limo bando beta blo mobo otikala kaka na ba succès wana ozaka na ngo mais est-ce que bien te bato makasi baza ba otala netelo ko ana beta ki wana bata révélation baza ba comprendre que eloko abeta pour bébé spirituel est-ce que beta pas bébé spirituel nga pe na bébé spirituel nga na bébé spirituel te tango beta ngo fo e bage eza ba kaka pe ba otala ngo donc Denis Pablo ka beta kana yo mupanzi mupanzi wana bete blo mupanzi papa na yebisa yo l'esprit de Dieu n'a pas de limite Bible le dit dans Actes des Apôtres chapitre 17 il faut bien qu'on examine les écritures et là les écritures il faut qu'on examiner ngo et ça bilo mobo de laisser obeta mikolo Joël obeta mikolo ba bilo kwane kende libanda obengi mutu ozana hotel boye likambu boye nini boye rien papa kasi et ça bango nyonso tout non non ça ça bango nyonso Congo eza kopola Congo poli malembe prophète s'il vous plaît s'il vous plaît sikolingo lo banini Francis Tantou na Denis Les baza
te na bi ba faute yo le bike bon c'est là na ta faute ba nini mais na lobi nini la na ka na ba na succès quitté na bi te ke ba faux mais na bi ke loko ba beta ba vient na ba comprendre que biloko na ke nganda et que mupandi ce que beza nini Francis tanto Denis Lesi ba professeur bo beta et que bo beta mi pa et que nganda voilà te ta réveil Tola ta réveil pas David mais biso pas na mike ba sakola ke na Brésil au mona au fait nous a beaucoup mona mutu na hôtel té à la polo ya rouge surtout na madame na ye après ba bibi ba ke ngiri yo tuna nga babeta andeni babeta ngondeni wana français ayoka en fait français ayoka babeta ngondeni yeso alobia yeso abi oyo esalami awa pana bino boyebisa ngo bato te na ebisio yebango lelo tous les prophéties ozomona tout le temps mais majorité ba prophéties ozomona eza publié na télévision et ça va faux si tu es un vrai prophète prophétie au lobby mais keba TV otoza nango o koloba prophétie yeba ke profession ozoloba e kangayo point e kangayo parce que maître na biso Seigneur Jésus-Christ aloba killing oyo esalami epai na biso oyo eza révélé pa na biso eza ya kobomba epai ya bato wana donc cela veut dire quoi soki nzambe asala eloko moko e arriva mpe badefendre yesu asali miracle mayebisi bato boyebisa bato te o comprendre tobeta miziki esoba na raison de bisa efe na nga wera tobeta miziki totika prophétie de lesa ya kota miziki atia biloko wana atia biloko wana aya miziki na mweke jour wana azoyemba atia miziki aya atika prophétie atika prophétie eka prophétique anini biloko obeta eza yango te biloko obeta eza yango te papa nga na sakola naloba yango maître na sakola yango soki général des fois abongoli motema te akota 2022 te vrai faux mbana nga bazala ba hotel émission vrai faux yom to sakola oh nebi te sko aya na caméra po ndimo bendeli olobaka ni totala ba archive mususu te olobaka ni naloba boye nazalaka na butu na prier na moni mutu moko boye pembe munene mutu nza nakase kutu so image nini na yo mona mutu ngo pene longne te monene yo mona général des FAO aza question me repose un peu aza papa na biso congolais na yebi bien maman na mon ange anjo ebisanga ezaka na montagne ange ebisanga blanche omoni artiste na star na ni musicien na bino congolais soka bongoli mutema te akota 2022 na ma oloko ba ventir na tika yango na zui bana na nga na montagne na yebisi bana na nga telo nzamba laxinga to eko voyager to ke Congo na mois d'octobre na kenda même tina ba télévision na sala effort na kuta na général des forts na yebisi makambo ke vie bongo la mutema siko tongo na yo so message wana na Congo ne tout nzambe pourquoi ils a bongo nde na moni nzambe eko expliquer nga à 75% ya ba homosexuel ba jeune talent o ba koti na kata RDC ba homosexuel ba koti na nzela général des femmes marambo yo marambo na ngio bien te prophète na ngio bien te bandira ba tuba yo est-ce que olinga la vérité wana cop nanga à 75% 75% à 75% na peso signe na peso comme exemple oyo ko sepela nango ezana aucun musicien congolais o baza ba jeune talent ba obima ba lelo o ya telema aloba mabe po na général des FAO général des FAO traita bien na bango nyonso et puis pourquoi est-ce que makambo na réseaux sociaux ezali so mona ngo na actualité ezali pona biso ke bino bokena ko so ba biloko zo ka ba ba lobby maintenant na ozo ba inspiration ça à 75% au bas continue à 4 showbiz et ça c'est la générale des femmes. Vous bien? Bien vous bien. Bien vous bien. Papa, il y a des choses tant on a ko lobango. Au moins il y a même sur na lobby ango.
tellement moi na mobola so alobi na eli kambu bato ozonka bongo mais senga fo Richard Loba na nenga mabete na lingi na critiquer muté mais na senga bandeko na nga ba congolais ebele bo se repentir mabe eza makasi na Congo na uti koloba awa même ndeko na ngai mon pasteur Moïse Mbiye, il y a des choses kende na prière, kende vraiment la prière, kende pendant la prière, na ina loba na TVT mais kende na prière. Obi mu comme na fandi je plairai. Et ça ba bloko ça actualité té. Yo yebi ango ke Moïse Mbiye ndenge azaka na ba problème e bande ko lekaye makamna Eliane obi ke papa Mbiye invita kaye ezalaka prévu fallait que Moïse Mbiye ba suspendre parce que cité Bethel me komaki contre Moïse Mbiye oyebi yango sikoyo tango ekomi makambo wana ekomaki makambo te komaki problème fallait que Moïse Mbiye faki ba fandisa ye faka za suspension na cité Bethel eleki mikolo eleki batan papa Mbiye akufi. Na lo pona bana nzambe pome zanini pome pas David pas David na lo baté pona bat ba sepela ata bobominga bozwelo côté mais vérité ton ata mwinda foi matalikola mesa vérité ne foi sakolama au mona kana lati ba yoji boye o ezelo côté mais na eko ebisa bande konanga vérité bozana misu bo monate bona matoi boyoka te na pesi raison pembote epai ya évangéliste Roger Baka azama kamso alobaki Congo ba toucha évangéliste Roger Baka po ba yoka ki bien te comprendre lelo soki ba congolais tozaki na bolingo to na toyoka makambu oyo pasteur Marcelo alobaki pona makambo catholique mais tellement congolais ça mutema mabe abaluke le muninga ni congolais mais tandis que révérend Marcelo a ko révéler le comment pour fongola tout misu mais biso ba chrétien tout ça liboso comme contre révérend Marcelo na biso ngala kotanga bato baza on a biso que au bien au faux 5 kaka 5 kaka ya vrai na Congo ya vrai révérend Marcelo vrai pasteur Toms vrai Roger Baka vrai landa bato na otangelo bien ope na tangi te ko tuna ngate ko na tangi bango te toza da na nini na 3 toke nani oyo kombo nani pasteur Henri Papa vrai tokei na tangelio papa Patrice Mboy Musoko o ba combatake mingi na Congo vrai 5 mais o to batikali te au moins spiritualité eza bien eza ba sekele oyo tokoki ko dévoiler te parce que toza na mateya oyo eza chambre toza pe na mateya oyo esukaka na salon mais na sungaka bandeko na nga spiritualité eza bien soki na koyi ko sunga bino o remarquer mingi tala na kati ya ndako pasteur na bino oyo boyebi azaka mingi na succès landela ye mingi o remarquer asambela soutien nde boyebaka pasteur azaka tour à liboso azaka sous bongo te mais au moins oza toujours na actualité tumba wa ba benga bongo tumba et même bato belé na distraction bato basu na temps ya obanga nzambe te bato basu na temps ya kotosa mibeko ya nzambe te pona ayebi ke ata na sambeli te sina sambela da mingi mais tandis que Bible zolo ba biso prier sans cesse bato basambela asuti a majorité bato zo mona ba briller surtout ba sal na nzambe basambela asuti to sabwe Bible selanga image moko oyo eza ya mosali na nzambe moko oyo aza aza élevé makasi
image moko ndenge ezalaka ke basala nzambe toyeba kendaka bangomba Benfica bake bangomba mangengengele bake boye bimiselanga image moko exemple ya pasteur na biso ta mususu pasteur Mike Kalamba yakangaki photo na ngomba pasteur Moïse Mbi azaki na ba retraite na ngomba ba image neza susu basambela soute ça sambela mingiti akoma kase azande skosir azasi na nini qu'est-ce que c'est par rapport à la spiritualité longoli bato ebele ko banga nzambe yo mama expliquer spiritualité longoli bato ebele ko banga nzambe et longoli bato ebele na kotambola na nzambe na yebi ka bo comprendre spiritualité o ya zolobela eza o wana le msubino bo kanisa te na yebi ka bo comprendre spiritualité o ya zolobela prophète spiritualité o ya zolobela bo comprendre moi tala o spiritualité ils ont un mot bien. Elle a un peu ma BPT. Mais, spiritualité, on a kandé et le mot liba te belé dans 3 chemins dans Nzambe. Mouta ba ngani su Nzambe te. Ayebi karen. Ne na bona obete loko yo. Et loko na obete autant na bois qu'on a marché Simba. Ayebi ke na okena zu eloko na zu na sangisi. Milinge pesa. Yango molo parce que bomi bateau mais très important Christ a lobi chercher premièrement le royaume des cieux et loko ya liboso ya motuya to lukana bokonza likolo pe to tambola na obanga nzambe to kota na droit chemin makambo nga na oloba ezate ki na lelo pa to ebana papa David Delo c'est qui na kota ki na makambo déjà pa David a kutinga na makambo nde pa David a uta ekoloba ezate ke naza mutu mona bandango lo na tali na le beloko parce que na mona ngapele ngana kinere wana aussi belo na biso na kinere wana telinga bi non makambo ils a bien mais faut pas na Jésus ce ko pas na suna Jésus te ce que Jésus a muto ba principe ko ibelo ko mutute ko tonga muté ko zo moi sa mutute ko sa boité mais lelo remarqué pasteur a divorcé na ina moi choc bala wana mariage piloni tandis que Bible lobi moto akabwani na mwasi akoina ko bala te fois ya ti mwasi wana okufa siko lelo pasteur okabwani na mwasi oyo okyo bali wana tangu poko bakabwana wana obana tala eza batu misuba wando kufela ka basi tala basi bazo ko envier bato bazo ko envier ka basanza bokeba bakasi bino nde basala nzambe nde bakoma ko envier basa bato nani bino ngaza ata envier te nga mwasi nga ata envier ko envier basa bato te na ko envier papa quoi yo sala ngote nga sala ngote na sala ba bola te prophète Blanche papa David ozolo ba makambo eza très important mais na fungola bato ozo fungola bato na se pelo na ozo fungola bato mais en tout cas o ba yebi so ba otala yo ba mona yo mo na mama na ranking na niveau moko o bimino ka récent awa o beba ina ba pasteur o beba ina ba prophète si o ke beba ne dingwe c'est ba otala ba ndima yo batu ba comprendre likambo wana mabe nga na bebana na papa na biso te champion du Congo na bebana na te to bana commune moko boza monde moko na spiritualité na bino lo bana vérité lo ba vérité muta mulili ya funda muta ninga ni muta mulili na TV funde te ba ba secret ba bomba na fort bo wele ni ne dingwe na ko wele lo monter na papa idi papa idi aza papa na biso mais na zongi saki kande po bande ko bunga edingo bande ko bunga abunga ki prophète Blanche ozongi sie te ko bunga est-ce que zaki à sens ni ko foye bazaki par rapport à sens ni bande ko bunga ko saba yeba ngo rankine on edingwe problème na ezaki pa ya papa edingwe ezaki ke papa edingwe abandaki ko sangisa basali na nzambe nyoso tout que baza fo elo esala il passe na s'adresser na ye parce que aloba elo moko ko benga ba pasteur nyoso tout ba ya muta ko kwesta nga azati je vis compris que ba vanti oya salaka na ba pasteur wana nde pona ye ba tunyoso tout bazaka ka fo donc pona ye ba vrai ba suki kana ba o wana ba tombwama
ba ba tombo manam te ba ko ko c'était ya moninga la répondre qui na bisa que papa Dingwe. Quand on parle de faux, il y a aussi des vrais. Mais ce n'est pas dit que tout le monde a faux. Donc cela veut dire tango s'adresser pour généraliser bisognos tout. Loba s'adresser na muto ya yo. Fulani yo kokwa isangate. Fulani yo kokwa isangate. Mais tango komi ko loba batu nyonso. C'est que autres biso ba prophète blanchi na kati. Prophète blanche malembe. Peut-être ba otalobo yo beno kokwa sedingo. Ah. La question de on répond à Malamoko, tous les canabiso. Il y a la question moko. Prophète Blanche, Benabou, Tipinabou, et Dingakwe. Ni pas maman sur Koraso. Nani maman. T'as la caméra. Prophète Blanche. Et Dingo Benanda Zabongo, prophète Blanche, Sambeli Akwe. Na bongo lycée Mutema. Hein? Na bongo lycée Mutema. Prophète Blanche. Na bongo lycée Mutema. Bongo c'est Dingo Mutema. Na bongo lycée Mutema. Na ko peso numéro bengi mutuka siko ndongo fandi awa. Abongo li Mutema. Au moins donc ça, na za esprit mo na ke sala makambu, na même ba cameraman te. Bango so so ya sala kamfo me ba cameraman. Na pesi papa na ngai papa Siti Trembote Nyamanzila o abamba Dingo ba brique ya GT. Nicolas Bakomo obenge don de Dieu papa Siti Train. Akobo sambe la fort. Na ba photo nya na ko la moni. Na c'est na vie na ngana. Viende na ebisa kié. Vie ke luke na ngave Dingo ebisa bongo la mutema. So bongo le mutema te, malade ni ici la été. Phénomène mo nazo comprendre ngote. Dele machara ya Nzambe. Dispensant moko na Angola o so za ko za kaka na yebima. Sola na delema. Chara ya Nzambe. Prophète, faut s'arrêter na batu moko oya bien te. Très bien. Prophète, faut s'arrêter na batu moko boende si yoko tout temps. Basi batu Siti Train. Très bien. Na za mona matete. Donc faut s'arrêter na batu moko boende. Prophète lobono ba kisi na bino. Et comme tout au baby si. Na baby sara mingi. Ki bonzambe na bino, pembeni na bino, bozaka na bata bien te. Ba catcher, ba musicien. Pourquoi le bon prophète? Bango nde basanga na bata mabe po ba kezwa bilo pa na bango. Ngana ye na mission na meza koyebisa batu ki Yesu Masia ayaka pona bata malamu te me pona bata mabe. Ba catcher ozobongo la bon, ozobongo sa bon mitema. Oui, na kei. Oh papa, na kenda ka penza. Na kei to kutani. Papa Yesu alingi yo bongo la butema ya mo pe la ta lo ba ba to la ko zo beteli so la ta ka mo la ti mo yodi donc a mo no mo abo été atabe prophète Blanche peut savoir so ba comprendre ngate papa David o mo ti la ta boye na la ta lo lenge mo Christ azake Christ akela nkata nganda bata diamba problème na les nini ozo devancer ba question à bateau batindaki yo zela ngane na tuna yo Adwa lobby David. Prophète Blanche mo razolo ba mais tala biema na ye. Tala suki na ye. Tala mandefu na ye. Ye muta ye na maramba solo mais tandenga lataka ta suki na ndengeza. Bon, ce qu'on a longoli et la télé et chanter nini kasibande ko nanga. Foka ba yo Jésus alara. Mais papa, Zoto. Kokata image oté. Yango wana pona yo. Les alaka pasteur face à la sapato tengama fo chemise à munene les abongote na boy na boya ko benga nga mandia na ba kanda siatu la finga ba pasteur abi ba pasteur bazaka ba pauvre loko lesa la nga kanda makasi mukola kuta na siatu la na yebise loko ana na ba ngo kanda so na la ta mabe pona siatu la finga nga te siatu la fa mona ke boutique oya kota ka somba la ba cher prophète l'espace somba ngo moi finga ngezate ya deni makamna sepela no ya moi ya deni les il faut moi lamba bien donc bo kutena siatu la penza boy bo kutena papa neti bloko na beto yo ha obotelo na la beto yo dio yo na ebide so la rote ma zo mu bimba po za mu bimba penza mu bimbo to na ko ngai na Adolphe na Jibem Piana batonga na mona na misu na misu na mona te misu to na ngoka yoji ya jete da ba yoji yodi beso kiti na griffe na l'action na yodi so tout na so yodi prophète azwa mbongo asomba ngo wapi na mbongo na bino te
na mbongo na bino te moi mkonzo na nga na saka moi muke na nga na somba relamba na nga po finga ngai te boyto na yebo na yebisa président de la République non na zana besoin ya nini mo fona kene na goma fo boy président peso somo bien mais so na chemise elemba président ebika oh que voit mi sa famille na ye a resomba sapato asika moi ba pena valeur été ya mon fona sala boye papa mabe à cause de la minute au minute na saper bato bina batali ba comprendre on a minute na saper ba obana saper mais gloire à Nzambe, ça fait bien. Si on tient un peu la liste de saper, c'est bien aussi. Au bon côté, c'est bien. On comprendre que Jésus a fouta. Papa, on est à cop na ngana benga batuboya Jésus a fouta. Jésus a fouta. Jésus a fouta fo bayoji. Pas David, Jésus a fouta. Si on a au évangile le lambe toboka, on yambango bien te. Obi que na pauvre. Faut na bien. Tant on est bien ce qu'on a vu que Jésus m'attend à bord, Jésus a fouta. Jésus a fouta. J'étais dans le barapenda, n'a aucun musicien na kata Congo ko fouta na prophète blanche. Surtout profane. Azate. Ponga mona tala makasi ko legala ba musicien na bangona. Yo moni nga na bima ndeke. Kabo sa le ba bima sa mombonda. Bima sa mombonda, appela sa mombonda. Appela ça mon bondaté. Mais tu appeler ça mon bondaté. Puis sur prophète blanche. Namoko Teti 1 contre 18. Hein? Teti a jeté. Teti. Au fin de la télé, parce que nous sommes papa prophète de l'Essol, mais qui n'a prophète de l'Essi. Na oye la yo. Pour on a sa réserve. Ata pembe dans Nzambe. So meki to ye. Ya deni ba meki bo bengi. To bimisi ba bilo mususu. O ba blouson. Blouson jeté. Yo monte bien ba osana ngoti. Cerveau monté na bi que afo bima awa yo pe mususu ko moi blouson to ata moi chemise et ça là bien pour awa. Cerveau monté. Ah non, derrière la caméra zalaka cerveau monté. Et ko ça là bien. Là il faut. Prophète. Tout à la TV trop, tozo yoka trop, tozo mona trop. Na minute oyo ba professeur bino bo bimisela. Ba nanzambe ezaka kake. Yo. Tata na yuna kanga yo. Tata na mutasala boy. Mama leki na bino mutasala boy. Pourquoi ezaka bongo? Professeur na minute ezasu teke nzamba na posa osala boy pona ye. Nzamba na poso salela ye ba professionnel to kango soute tana bino za mo bizarre tana bino to comme na tanga suka ko bomba pe mabe nga sunga bandeko na biso kwa ba yeba kambundeza laka. Merci na question na d'abord papa omoni temps oyo to komi nango bible lobaki na tanga suka ya fo ba ko bima ebele. Cela veut dire que Bible loko les gens mokanda nzambe ya solo il faut eloba makambo eza ya solo pezo kokisama pona to yeba vérité ya Bible parce que batandimi la Bible était mais ce que to ko comprendre Bible lobaki ke na tan suka tant to doki ba après tan suka bo mona ba singo e bando salama yango ba sing to mona ya fu ba bimi ebele neti ngai na opeso conseil mondinga na temia na vie na nga banda na koma na âge à 15 ans na loba na vie na nga mutaka anga zate pas de vie mutaka anga ya zate ngandi na loba mutaka anga zate bo kosaka bote ba prophète bango bino na kati yo prophète ozo mo esko mamnga silikaka yango biso to bi masko salité keki bo sala ngo na sala ngote so o mo ke ngapela bi mabe salité pona nini bango ba ke balobi mambo salité et comme esko biso so to komi salité. Yango ce que biso to fingama te Nicolas Mamba prophétie était tala vraie prophétie vraie parole de Dieu. Vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Vraie prophétie c'est la parole de Dieu. To samibe kwa nzambe tambolo na ba principe banga nzambe au mona lo boko nzambe ngana yembiango. Na yembe ngo na nzembo na bientôt Jésus revient na bi à tout moment ya kaka okende poto okobala okosala nini boy tala papa nzamba pambola yo ya mabeza ka sute ko baka likamyo stu na pesi kutu mwana nga reso mwana nga lobi lo mo lobi est ce que nzamba ko tombola su mutu so nzamba tomboli ka mutu est ce que ekomi ka bato mona kaka place ka ya mabe ya malamu ka sute ko maka place ka ya mabe ndemo kuna bazo mona kaka ya nini ya mabe ya malamu emona te
Pourquoi? Nous sommes pour la coluka ko benda batuba mongo ko papa oko remarquer pasteur abimika lobi loba neti babiso ba prophète blanche bona fandi boye aye pauvre oka lobi ba ko motambola bakar mais bino ba nzambe bo tika la ba pauvre. Jacques chapitre 4 verset 3 à 4. To fugo la misto comprendre. Nabaki Actes des Apôtres chapitre 17, il faut qu'on examine ma kambo. Bible est même si nature est enseigner bino. Il faut nature et enseigner batebele. Il faut ce qui un jour possibilité que ça to ça nos émission non lobela batuka ka ndenge ni prophétie à vrai zalaka ndeni pe prophétie à le côté zalaka. Pour exemple un pasteur musu prophète musa fandi pembe na ngobeta prophétie à le kuta. Otike ka sa la nega kinini. Mais pas la nga pedo kama changi na biga ari akenganda akoyi. Pona kolinga batu nazo ndima ko dévoiler ba sekele pona bana nzambe basani ba fungo ma misu. Parce que bino pe bande ko bozo fungo ma misu makambo bo aider pe batu loko ba bisolo. Ozomona ngana ka prophétie na ngana vie ya mutu na ebisio tambola na discernement tambola na obanga nzambe même moi si na nga na teyeye ko banga nzambe. Na biso vérité banga nzambe to sa ba principe rien ekosimba ta courage na vie ta elika ekosimba ko perdre elika te mais yebisanga soko ye na mutuke famille no bakanga yo boye omonde zakana famille no bakanga yo basala boye molimo papa na bino sala ka boye nesa ora suka nango otuneka na suka siko prophète to sala nini kasi pone sila ora bisoka esinga fo pesa offrande moko ya bien kasi ko bien lelo l'art prophète bato nyonso batali yo so ndes balingi bayani église na yo bakosale non église non en tout cas rien biso toujours spécial avec Jésus naza na liste bato te ba souffraka non naza na liste bato ba souffrati naza mutu na ça likambu moko to bande kozela album bientôt Jésus revient ebima mais nga moko déjà naza visionnaire ya Jésus Christ mon rédempteur déjà que c'est bandaki et ça là déjà ba makambu déjà sauf que tant on a voyagé qui nazaki na projet qui fallait qui déjà temple d'Afrique qui fanda déjà alors tant on a outil voyage na yenande na zwa qui accident likambu mama kufi et c'est nga fona fanda maintenant to sala nini to tsasko sika musala mais soki ndeko po azana posa aya akutana na ngai ba numéro na ngai na kopesa avant ta OK ba numéro na nga ezali so beti na WhatsApp obeti plus 243 90 36 21 699 ou on WhatsApp ou bien obeti plus 244 924 42 19 01 wana okozwa prophète blanche pour na pesa yo ba détail nyonso tout parce que musapimo ko sukola ke longité nana posa ba tout ba soutenir vraiment vision o makasi surtout vraiment to fongolmo makamwa bien tous na ba jeune talent o bazo ko adorer nzambe makasi lokola bien aimé na ngai lami o ayembi nzembo mona zolinga mingi ya ngolu donc lokola mwana na nga mususu berger glodi o ayembi nzembo ya lembra so dimi ezo senga naza musapi moko boya to soutenir musala ya nzambe bo soutenir ngate bo soutenir musala nzambe parce que ngape si na salle déjà moi temps bino be bo soutenir donc penza makambo eza bien makambo eza bien ba professionnel ko beta ba de simba na beta ba professeur munene ba question c'est nga répondre on mbala moko ko te tango tuninga question faut la raisonner parce que bon tous les prophéties na beta de simba ba prophétie na yo nyonso yo nyonso yo taparate na ke na nganda te moi si moi no bota ngana msu bota nete yo bi sabota te yango na bi soki possibilité za mkomso sali micro balader ba prophétie na ngapuna beta ke swaka et puis na beta yango na makasi na ngate tant au moins tango solo baboye bato bakasela kwa neti ngam na provoquer ba prophétie yango non nzambe nde mutu ayebisaka nga eza nga te neti tofani no boye na moi na nga likambu te na bana ko provoquer ka eloko mo po mo na nga danse ke na sakola po ani
Mon attaque pour un cerveau monté au go. Cerveau monté na mon éloté. Na mon caméra. Prophète, na ba tout balandio. Vraiment. Au retenir nini. Vraiment na bato nyos tout bolandi ngai vraiment bo soutenir vraiment ma casse papa David na ina bisabino yeso ayaka pona bato nyos tout ayaka pona ba miyibi ba voyou ba déléguant bato nyos tout bato ba mona rabino tinate yeso ayaka pona bino ko se négliger te ko mimona pamba te yesu azana posa na yo yesu ana posa na yo nzambo alongola ba biso ba prophète blanche na salaka fazer yesu akomisanga lelo Moïse alibota nzambe na pasa capable ya kolongolo sikoza akomisa yo Moïse alibota na yo yikampiko continue toujours na koyoka mingi nzambe o eleki important bientôt Jésus revient mokili lelo mokili lelo makambo mingi komi na mokili eza bien te ebele et surtout ko profiter ko pesa bandeko na nga ba congolais vraiment bandeko na nga ba congolais botika ko envier parce que lelo bozo souffrir lelo botika ko envier ba congolais voilà botika ko envier lelo parce que lelo bozo souffrir pona bino moko bozo kota na bisiko bokoyi kokota te derrière toute chose il y a un esprit inosbi ayembi nzembo na ye c'est bien mais contrôler nayoka inosbi nayoka fali pupa nayoka ka feregola nayoka ka gez mawete nayoka ka bina filé bango nyonso tu nayoka bango weranson jiben piana oyoka prophète blanche oyoka bango nayoka bango pe ba nzembo na bango pe nayoka ngo waka ndembo na dinisi omoni siko te to bo na sekaka to leki na o c'est nango nayoka bango nayoka pe ba nzembo na bango na ndaku na nga nazala ba disque na bango te mais tant tout na nzela na oleka na car nayoka ka bango pe na yebi ba nzembo na bango na yebi yango bien kitoko gugugu na yebi fima na yebi parce que baba ndeko na nga ba osa musala na bango bien mais sauf que biloko bazo bomba nde na sima misala na bango ezo zande mabezo détruire mabota et détruire mabota. Il y a solo. Derrière toute chose, il y a un esprit. Et là, on y surtout, même ngai prophète blanche, tant boyo ka banzembo nanga ba message nanga, faut botala ka mingi si mananga kota mabonde lita 3 jours, o luka oyeba prophète blanche aza nani. So kuti loko mabe na si mananga ki nazara nzama mulili na posa rabino ndeko nangai buka nyos tu boya ngai yina ngai. Mais bosa la pepa ba ndeko ba inosbi ba fali pupa ba feregola na lingake mingi Jésus de Nias et pas ba bina filé bosa la pe bongo bokota ba prier bo pisa nzambe a révélé bino 1000 anges 1000 démons bo comprendre le côté bo miso kangama bokota prier est-ce que loko mabe yango zo mona lelo génération na biso et comme lelo détruit makas dans nzela ba musique oyo parce que na sima nango babiloko moko mabe makasi bombani bandeko na ngai ba congolais botika koyoka yoka bilanda landa botika bilanda landa to na posa mboka na biso ebonga ndenge tozo kendela na niveau mboka na biso mabeza mingi bato ebele ozomona bayembela bino ba musique ezala bandako na bozo sepela ozo kamuna luketu biloko eziki yango ozomona ezokotisa ba séparation na ba couple ba mambo ebele parce que ba musique wana et na ba message à bien te et ba message à bien te ba message ba séparation message à moi ça mona qui a danser mobala mona kaza danser et na ba message moko ya bien te ba musique wana message ya nango bien message bien nani gafa la biso wera yemba nzembo moko wa ya album na ye nini ya ote ko sa soki ya téléphone soki kaka yone boto sa misa kabato omo seki ba téléspectateur ko ba seki bonga na sekate papa mutakenda lola za te biso sutana mukili yo beno na mukili to na mukili yo poza na mukili bonga matalola ngana ebite nalola muto ate biso sutana mukili si papa na poser question suka bina filé na yebi nzembo na ye fali pupa na yebi nzembo bato na yebi nzembo na bango mais problème eza nini na opesa bandeko na nga conseil derrière toute chose il y a un esprit
soki bozolanda ba musique wana bomeka kosunga bandeko bazokota ba musique yana bandako na bino ke bapesa bino biloko oyo eza ya propre eza te ko ezoboma bakati ya bacouple ezodétruit bana ezotinda bana balata babiloko ya mikuse badevelope bamakambo ebelebele nayebi nzembo wana papa nakoyembela banzembo tu nayebi bozotuna nazolandele nini nayokaka ngo prophète. Comment est-ce qu'on peut nous congolais? Prophète, on va bien enfiler. Mais n'entendez pas le kangot. N'entendez pas kangot. Libala, tuna sango. To kango papa. N'entendez okoyo kango to boyo koyo kango. Prophète. Hein? C'est aussi c'est un abus. Et tu regardes les gars question moko. Ah. Nayoka. Natiku libo la litama. Ça va le bon la litama. Prophète. Tokomina masola balabala. Ok. Oui, ça m'a sur la balabala. Bata balabala. Balobi. Yo tout les maman abino. Et ça faux. Et ça faux. Et ça faux. Beau c'est qui pour ce point. Et ça faux. Beau c'est qui point. Papa, na perdre moto na linga mingi. Na linga mingi. Na bosani na nte. Na bosani te. Habité son à côté dans même likolo mon même lamba na ye polo na ye ezatile dans la chambre nanga na linga mama nanga mingi na santa lokola na zaka na koma incomplet na perda elo mokati nanga c'est ma mère batu bakoselo makam Bible lobi ba lobano mabeba kuto nango te en fait batu bakoselo makam Bible lobi ba lobano mabe ba kuto nango te lubaka batu bokoselinga makam loba bon batu bokoselinga makam batu bokosela prophète bokosi ya oliaki no mama tete oh nobana baliaka na ndeni zela baliaka na ndeni ke po expliquer nga pe baliaka ndenge nini eza ma ndenge nini yo répondre question oliaki no mama tete jamais la recelle au bon de maman nanga. Merci beaucoup na batutu on va accompagner émission ya David Wembe avec prophète Papa tout moli prophète Blanche. On remercier banani. Yo on boka mabanga to ako boka pena mabanga. Boka mabanga. Kisikoyo mabanga penda. La profiter qu'on fait sa mbote vraiment et pas y a papa David d'abord vraiment merci na visite na yo pe na profiter qu'on fait sa mbote pas y a Amélia Kola na pe simbote pe aussi et pas y a maman Bobette pasteur Aristote bande connus tout balinganga vraiment na France États-Unis pe na profiter qu'on fait sa mbote et pas y a non c'est plané mingi mikolo tu vois qui dans moi ni mona ye ben Willy les Gabonais vraiment ben Willy les Gabonais PCP mbote parce que na sepele na za gentil hein ke ba bon ba za belé prophète ba fota nga komona bango nyonso te bon nga le bika ben Willy les Gabonais ben Willy les Gabonais bazara mo bango nyonso bongo eza FCC ok donc on parle de FCC on voit ben Willy les Gabonais Baudric Matadi, Baudric Matadi, Paul vraiment. Dos Santos les guerriers, Paul Dos Santos les guerriers, ok. Trésor Liundou la palanque Levanta. Ah, papa Trésor Liundou, est-ce qu'on a reconnaître ce que comme palanque vraiment. Donc on a un jour on a kuta ki bango en tout cas. Bah so la bien vraiment en tout cas et là na sepela na bango bazo soutenir ba jeune talent vraiment na sepela na bango vraiment bravo bon continuer toujours bongo vraiment. Ils ont bien makasi ma peine à profiter qu'on peut savoir mbote pa ya batu nyo surtout oyo balinga prophète Blanche na bo sanité groupe nangai Union mondiale internationale vraiment na pesi bango ba gros bisous na linga rabino nyo tout papa Lami le kinanga Shadrach Chilo ndeko nanga Mawile do bazé belé na yeba ntel mebele tout na bungi kaka bo bino stumbote je vous aime la linga bino mingi bana nangai professeur pour na Congo ezate yo mona raté pour na Congo yo mona ra pour na bato te o mona te na mona pour na mboka na ngai na mona déjà esala mabe te na mona mais na solo bango kana ba émission ni na mona pour na mboka na ngai na mona déjà pour na mboka na ngai on a lo bango kana ba émission o mona ni na mona président Fachi Beton
Attends, mon enfant. Te a doublé la mandat. A doublé. Atabo to qui va connaître des Fati Beton. Papa pesa la guitare là il faisait mon Fati Beton. Même bien Fati. Ah papa, tu que l'anga na loko là. Yo loko. Déjà on va vocal na Fati Beton. Pour mon normal, prophète a évolué rappel, Adam musicien. Donc voilà. Si vous avez une cop minga musique, comme mini na ministère ya. C'est beaucoup nande moi le chocho de la rapide quoi, pas à nous les. Bon mot hein. Tigaya. Na mboka Congo na maenyo soba zela kabazwa kalifuti. Nzambe na mawana ye atindeli biso Fati Beton. Prophète de Nzambe. Mwana wa mulumba Ya Fati Beton. On demande Nzambe. C'est la toute première fois dans la vie. Non pas que tu ngana to sola te. Ah, c'est Fati Beton. C'est pas comment. C'est pas Fati Beton. Fati. Yelemba sara ya Nzambe. Ah, lele komi tango kosepela na mboka Congo po Fati ae Beton. Oui, merci beaucoup à toi, mon boss à moi, Yelemba sara ya Nzambe, dispassionate kaka moko. Oto zakane na mboka oyo. Wa sala makamba bien. Yeso ga koti kop na yo. Elo ga Nzamba koti kop na yo. Yelemba sara Nzambe. Zalaka na David Mbeko sala bien. Mon boss à moi, pile le top d'âge. Koko Malega prêtre. Bo zalaka na David Mbeko sala bien. Vraiment. Oui, botea. Ma belle nango. Sala teya wa na pasi. Question za boy, prophète. Oyebi ko teya. Yo tuninga oyebi ko teya. Yo na biso question la teya awa. Te question des aboy, prophète. Oyebi ko teya. Prophète, question mpona ya suka. Prophète oyebi ko teya. Na teya na makasa Yesu. Merci. On est ensemble avec vous. Ciao.